Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Hello, Bellevue Candy, la patronne de Bellart TV, autorité morale. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, Balandinion so, ya BBC, Mpoï, bonjour, Nabino, bonsoir. Bon, ça bien, j'espère, hein. Réseaux sociaux, et Ziki. Parce que ce côté l'union so, oh, les années, ils ont sorti médiatique, il y a 6 là. Ne memi ba problème nyonso. Davina apwa alobi atiki bitumba bapekisi ayoki biso nyonso toyebaki keno je crois c'était des jours passés on avaki keno Davina alobi atiki théâtre mais akotika sila te et voilà là esusu kokitisa mandoki alobi atiki na théâtre et atiki bitumba ngona sila andimi soki bakoloba ba gagner andimi ya c'est parce que moni na ngambu ya sila ngana lobango na ngambu ya sila ba fonctionnaka na état na esprit normal te bazon ngi ba dia bulu moko boye bazon ngi ba nani donc na ba te façon ba kinaka na makam alors so ce qui est grave, les années, balobi ko bima ya Davina tango yaki ko attaquer sila en son tout a salaki nini a attaquaki a atindaki Davina faux et archi faux ngana lubango faux et archi faux pourquoi parce que bitumba ya Davina na sila e bandi pe lelo te depuis que Davina alongwa na SB bitumba Davina na sila ebandi lelo te ya Davina apointaka déjà sila plus on se sur les réseaux sociaux mais pourquoi ka lelo boya koloba kenon en son to atidi Davina faux et archi faux parce que Davina banda guerre au kala en plus yena na ans ba uti ko sala kaka gag o ba uti ko sala dernièrement o to monaki bango mibale ba memi pepa Moïse Mbi et voilà et ça li kenon ba to ba lo ba kenon ans nous olunda tindi Davina maintenant tous ces temps na ba ne ko tinda Davina tous ces temps na ba ne ko tinda pardon Davina ba de ko moni vidéo ezo le kawana eza vidéo déjà biso no soto yebi kenon tournage mikolo eza mata kita tournage mikolo donc Poutine azoti que la tournage est tenté biso no soto yebi à la kaki déjà que 2026
et kozala mabe makasi parce que bako toucher ba poumon, bako toucher ba rein. Film na biso tozotala na ya complexion oyo, ya composition oyo na Bellevue télévision bandeko. Na moni bandeko balobi ke no ba vie oyo eza na filme oyo ekoti kindoki. Boyebi déjà département ya commentaire ezalaka département moko aussi so stress département ya commentaire elobi ke no ba vie oyo eza na filme oyo tozotala composition oyo ekoti kindoki, ekoti penza kindoki po vitesse ya filme wana ndenge bato bazotala. Et j'ai vite compris que notre totala ngo kabiso mon côté famille Liputa, totala ngo na ba artiste comédien ba collègue Abela, na ba joueur na Bellevue TV, tout le monde focus. Tout le monde sans exception si la biso no se focus sur Bellevue télévision. Biso tout parce que si la azana devoir ya Rolanda ba film à Bellevue po ba ko joie idée na ce qui est vrai. Alors nenge total ka film na nenge to ya ko ba focus. Si la base à la carte focus. Vous aimez vous partager parce que film est bête à niveau mon pas comme possible. Oyo papi kader à l'oublier. Il y a quand même ce qui est non film au bail qui conseille là-bas tout maquiller les belle en France. Hey, leader Azaka Moko, ezalate congolais, quinois. Ezalate. Papi Kader a beti bordir à l'obi que nous avons dit qu'il faut filmer les cas skinny. C'est que tu vas tala skinny il l'a copété. Balobi Davina en sa tindie, en sa continue pourquoi? Davina bimaka déjà te. Davina pointaka te. A pointaka. Siko esali sou mabe côté mususu na moni ba condamné ba sai bazo condamné la digesse bazo condamné 11 mais tozo ebate vraiment tozo ebate to la nana maman yo comme ça na zongela bino vous aimez vous partager la grande famille. Commentaire, je ne la maîtrise pas. Moi, je suis pas trop dans les trucs. Il y a des choses où je maîtrise, je viens. Quand tu étais en plein succès, tu as vu le gens, propos et dérangeant te belé. Tu as été combattu par les propres bateaux, il y a théâtre, il y a boké, il y a comédie, il y a gag. Donc, on a mieux placé pour comprendre le succès à Silla. On a mieux placé pour comprendre le succès à Bellevue. On a mieux placé. Voilà. Natangwa lelo ndenge to mona ba warrior ba gaulois bango pe basali monte na bango ya babakuki ya ba famille Libota. Si les gens bazobima na ba live po baba ndosala ba analyse na bango ya ba critique ya ba insulte et tout ça et tout baza pour rien de to mona ba gaulois na ba warrior na ba spiritas ndenge ba potanaka soki ba tusu ba potana ndenga maboke et ils sont pour rien ezaka juste temps na bango sauf que bango ba osala temps na bango na ba histoire na bango bazo marquer. Ansi na molati robe ya rouge bozana histoire bo markate bozana eloko moko ya bino te mutakoko fanda bino batala bino effet ya groupe ya ba groupe moko bwe o lelo bo pesa bato wana nyoso merci o ba pesa bino ba réplique o ba sala ke babilo na bino efanda parce que bango bazaki wana po ba pesa bino ba réplique c'est que sûr c'est ça. Voilà, encore deux batunga na kenanga. Na eka ko sabino ke tombo loba na saiseke okoko répondre mama Congo te oko répondre mutatala ote. Vous traînez avec les gens au batala bino. Vous profitez des gens. Le lobo comme on na sima ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Le lobo comme ça ba apparition batona batala bino te. Kasi biso na bato na totala binoti. Totala binoti. Aujourd'hui vous-même vous apparaissez à côté des gens qui vous ont regardé. Mais vous interdisez Saï de venir parler na ba fan na ye, ko venir ko parler na ba abonné na ye. C'est que sur na minute yo, en dehors ya Bellevue na sila, en tout cas mutufoza makasi ochelo kono na scène na à part Jérémy, kota ba gag Jérémy, kota ba histoire sila na Bellevue. En tout cas pour bino boya
boke ba misana na bino nde biso batapoto to mesana to sali moi live na biso toke moi musala to zongi le reste to chikela bato Kinshasa ba évoluer pour bango baza penda na monde wana. Voilà, c'est que sûr c'est ça. En tout cas ngai ansina na mutabaro ya rouge bo markanga te. Désolé hein. Boko ça elanga gag boko lo banyo surtout vous êtes des citoches pour moi. Bo laksa penda kilukunya ya makasi. Ya bino pende eza penza ya visa. Batu babenga babiso ba mitema mabe bandoki mais ya bino eleki. Na monde maboke ya bino eleki. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Na la duchesse. J'ai vraiment moi zo évolué. Dès que tu as ça théâtre moko récemment non talon na ba page msusu eleka o boy kidnappé bana. Eza bien makasi et puis ça leçon ya ba pasteur msusu et tout. Bango ba komaka ko critiquer batu, ko finga batu, c'est pas bien. Donc yo pa luka succès, ça te que succès o luka ngona ofinga mninga bien ko dénigrer mninga ko kitsa mninga. Te yo pe luka o créer yo parce que yo zaka liboso na ye. Luka pour ça là o yo que est frappé que mninga. Non que o dénigrer o finga et là c'est pas bien. O lo ba n'importe quoi là il faut lobby pesa nga kanda na boya ku total on pour la pesa nga kanda. Mangabando loba ezata en sens na ndenga ba théâtre na ndenga ba gag na ndenga ba boke ozana loko moko marka sur anse ou tatou ala ta robe rouge et le côté maman et le côté va pesa ba comment pesa un coup de kanda il y a pas pendant Jérémie à part ben c'est Jérémie té mais à comment pesa ba na anse Moutara Barouge à Belgique. Pardon. Baron, pardon. Non, souvenir exact, marqué, t'es ba vu de loin. Ok. Merci beaucoup, la famille. Ndeko ans, au moniteur, yo pasakatan, na yo rokota ba vie, ba couple la batu, yo roke luka ba réconciliation, yo roke luka ba feman, roke luka ba nani, baninga ba osa ba théâtre, baninga ba osa ba maboke, baninga ba créer ba vraie comédie. Donc, quand ça marche, quand on cite pas votre nom, et so pas qui bino, nga au moins na ena tanga komba sai, aye ko répondre nga. Mais bino boye ko bimana ba live awawa, si la n'a pas cité votre nom, hein? Et c'est ka bo luka Valère ezate, nga en tout cas na kei, boko ko eta 10 fois, non ya li sous-souté. Parce que la fin de la batna mabokete, parce que Natala Kamaboke, il y a des choses que j'aime, que j'apprécie. Le seul moment où on a critiqué Maboke à Mama di Mama. Bon, moi, que Bada Bologwa peme na Mama di Mama, bata Maboke, ba oku fa pesu mingite, non, to fanite to kabwe, un tel a koufi, ne bozayo landana. Ndenge Mama di Mama, bando longo la bino ba rein, azo longo la bino ba cœur, azo longo la bino ba bloko nyo sotu ya nzoto, bozo landana kokufa. Lelo banda longo na milieu na bino kokufe comme normal comme tout le monde et a na biso nyoso. Voilà. Donc le reste c'est ça na ki ka rapport na mona ki ba sitoche moko bofande la ki mission ya si la ya ngona yaki. Moi je regarde so na moni théâtre moi c'est pesinga eza côté à si la côté à Bellevue, je regarde et je dis bonne chance à si la et à Bellevue. Voilà. Baron vraiment ba bi ko fan de sa théâtre. Oui, mutu na genre na ye. Donc famille libota ya bino wana babi baku gaga ba Jérémie tout ça. Bato tout bolinga Cardozo, so bo monique mama konga tout ça no mitema, te eza critique Fazwango sale lango. Elle joue bien, peut-être que na ba ka ebo jouer te, peut-être moana mabe. Ayebi ko jouer mais sauf que asa kaparaka na scène nyoso. Atike la baninga tante okoko bois ke loko tike pe moi muninga même ko soine yakate ke yoba yo kakayo eza libal date eza skacha scène na balabala na ba cité oui okoko za munoko bazo kaka yo ba yo ka baninga te mais quand eza na kacha scène il faut muninga pa zo atteindre ko poser scénario na ye ya kozwa espace na ye il faut ko yeba espace moi je m'arrête là muninga pa riposter muninga pa poser c'est juste ça. Elle est trop chaude, oui, à jouer quand même. Il faut qu'elle apprenne aussi à donner, à laisser le temps. Il y a Moutaza en face, à poser peu scénario nae. C'était ça que je voulais dire. Mais Natala Kaye, parce qu'il passe dans la carte à scène. Quand il faut regarder, on regarde au cause à Coco, ça fait qu'au total a raté, tout le monde a raté. Non.
ata ya bas film nyonso tout te mais ba coupure et les carabiso awa na ba TikTok. Gros bisous na ba page nyonso tout page la mama mam. Badeko, vous allez vite comprendre que monde a ba comédien oyo il est misi bato. Monde a ba comédien il est misi bato ils ont ça sous propriété. Hans Luzolo na la duchesse bazon bazana libabe. Bazalaka mal aimé pourquoi? Bazalaka mal aimé pourquoi? Mondo yo. Ya Gabi a fingi Davina, soi-disant, abeli lipoma. Ce qui tokotala ya Gabi na Davina, nani alinga kobanda kobela liboma muto avant. Nani alinga banda kobela liboma avant muninga, pardon. Il fallait na le babongo. Nani alinga ki ou encore nani nde ifaza la muto liboma. Ce qui y a Gabi a kofinga que non Davina bandi liboma abeli liboma, c'est-à-dire que non y déjà abela yango avant pour makambu o ya bima asala sur les réseaux sociaux ezaki pe muto no ezaki pe ya muto normal ezaki muto liboma chose grave surtout le bateau chité to loba ezaki non les artistes et comédiens bobebisi image na bino. Les artistes et comédiens, les lots beaucoup mieux koya kosala ba compte à rendre. Na bino beaucoup mieux kosala na ba compte à rendre. Bino na bino bozo tonga na bino bozo bomana. Oui, toyebi ke non. Et lo kwa ezalaka nango. Mais façon ezo kende, eza sous bien te. Ce qui toyo ki ndenge c'est qui les messieurs la duchesse à Lobaki. Au monde que non la duchesse a cause à quitter. Toki koloba peut-être makamusu ya la duchesse na Hans. Mais il y a oyo penza que non la duchesse a lobaki a italaki sila. Alaki si batu combien sila na privé a traitaka bango ba collègue naï. La grande famille Toti kotala 12e, 13e épisode. Il y a filmé. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Non. Filme Oyo. T. Bato ba komi na commentaire département ya ba commentaire ndenge balobi ke non film ekoti kindoki ya ba vie. Non. Otali mama étoile. Bande ko tolanda. Y'a pas ça au la moi yo. Hein? Aujourd'hui moi on sundoli. Y'a même en putain ba pas ça au col, ça, y'a entendre ça. Toi tu connais ça yo. Hein? Ozana mwana, Myriam n'est pas ta fille OK. Myriam n'est pas ton enfant. On est à la moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça Myriam n'est pas sa fille? Ma maman c'est Christiane, non? Maman no yeyo. Maman no yeyo. C'est facile, hein? C'est facile de rolo bango tout bonnement, rolo bango kimia. Parce qu'on a la monde souffrir dans bano, bino boza kité. Abouake na mwana mukie, en attendant na mwana na boko li bana mi balé na souffrance. Moi j'ai souffert pour la bano mi balé. Rolo bango na facilité maman no yeyo. Quand on a bano boko la boza kiwa. Donc on a facilité pour détruire foyer nanga. Bon ko détruire foyer nanga lo boluka ki yango. Ça na souffrir na bana o. Kenya tikela mwana nazo zela kozwa mwana akenda lipela basi ya kutu ya moi maladi ba makambo nyonso na supporter ngo libana ngeko quand même kokufa likola mwana batikela nga mais lelo bolo bango na facilité que maman no ye yemo aza mutai ko souffrir na mwana. Combien de personnes à balabala baso lala bato mapoma na bana bango bazana bango na bafu mais yaya mo sundoli na mwana bokoli o bango na facilité na olimbisa te po likambo eko suka wa te po o mosala eza ko détruire foyer na ngai esuka wa te ngana nyokomi na bana mwana komi apelinga présenter après boye kobima ke nga mutu na bota yo otoyeba gravité likambo oloba otoyeba gravité makambo osa bandeko scène oyo tobandaki kozela yango biso nyonso lokuta te ya solo te scène oyo tobandaki kozela yango biso nyonso bravo na bango nyonso.
tableau oyo ezalaki wow. Otali Myriam apesi bato oyo bato bana ozela ya keno a découvrir ayebi vérité moko keno mama Christelle aza mama na ete. Otali Nikita encore owana pe azalaka pet malembe te. Hein? Non. Mais à la logique bandeko atanga mama BBC na ondima te surtout ba pesa ki mwana ngo affection et lobi ata Christelle lobi ke non na bokoli oyo kotikela nga mwana nazana mpe na mwana na nga ya mukie. Donc bana mibale à la fois. Ya. Ils a facilité. Loba peut-être que non so ba pesa ki epé affection te ba pesa ya affection nyonso. Kenya kende kaka. Bango ne bazo sakanisa bazo binisa ye wana. Aza mutu moko ya kobenga kaka court pe na ni police mbala moko ba memiye parce que ye faut ça la boloko. Siko awa to oyeba te. Gesho azara pi papa mwana. Aoke ko luka papa mwana. Gesho siko ko bimana na filme awa. Hey, Poutine, ingeke. On dit que tant beaucoup taranga na zala kité. Problème de angwana. Na modèle à considérer nga mona nga mama. Madame wana kondi ba ke nga na yebité. Est-ce que kondi ma? Boani boy na carré nanga. Boy na carré nanga boani. Boani botinga na fana na ndako et puis pour tant ozo pexana ke na santé, il faut que tant nga na boy, il faut que insister. Mon toi ça ko mobile na yo. Tika na petro s'il te plaît. Yo, diminga ke sa bisika muto ça ko mobile na yo. On diminga lambe la ke kaka. On diminga continue ko ça ki bon na mobile ya ça ko mobile na yo. Botikinga teka botikinga. Tout botikinga. Na ke sa musala muto ça ko mobile na yo. Pourquoi moi c'est ça pour la tika musala? Maman pas. Est-ce que tu me zabana? Maman tu zabana yo. C'est quoi la information c'est que moi ça na luka kioka sabomi yo. Bongi mo condamné donc bongi mo tiama na comme sida. Sida la teki mwana. Est-ce que mo kilinge comprendre que na yeba kite que ça mwana nga? Limisa maman limisa biso. Limisa. Il y a so de balo bovan singa vina nga mombana le la kaka. Mwana mobalo asa mwasi na ndako. Est-ce que akoke no wapi? Pourquoi bandi foyer na obongo? Obandi ngo bongo pourquoi? Ngala bandi ya kosala nazo luka mwa mbongo. Nazo na bide loko akolia. Oko eloko ni influence ki obotia bakabelo bokomi kotia. Bakabelo bokomi kotia. Bisa mama ni bisa. Bosenga pardon te. Bosenga pardon te. Boyoko la rappel la vie ko sala ka malamu. Bosenga ka te ko sala ka mabe. Bona ko sala oyi bisaka muntu pardon. Muntu andi ma pardon la facilité pa bosa les akanzambe ngaite. Na ko bosa ni kaboko sala ngaite. Pardon. Na ko bosa na ka likabo bosa ngaite. Maman pardon s'il te plaît maman. Boni. Limisanga. Bozo tika nga na oloba wa na oloba. Donc yo c'est ça makambo ya ndako neti mutazo sala wa akero makambo na biso kuna oko sepela nango nzoka ndolo ba bon po oyiba kiki nazo piquer bino donc nazo ba comment se fait-il moi non ngati lumu ngati na botier mais bo manipuler nga makasi boy bo manipuler donc bino bo nga pa télécommande bo tanga pa ta bozo changer nga selo changer bo ngi kotala nga Blaise akoyoka ngai. Mama. Na posa la silika menazo ko kataza za patron. Aza le chef. Ko silisinga makasi na nzoto. Ndembe la yokinga. Limbisa. Mama limbisa s'il te plaît, mama limbisa. Naza mwana. Osala pourquoi? Pourquoi nous sommes boy? Question ngi ka bolimbisa mama limbisa nga. Pourquoi nous sommes boy? C'est la limison de zemo sana ngwe longwe. Pourquoi moi le mama limbisa nga. Yo wa de ko 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 le mal pourquoi? Ya na ke bota mona na mobala asala bosi na ndako. Jeune fille le kola yana ajo. Pourquoi tu la ngas pas ya na ngas tu la ngas sus. Oh ya na ngas tu la ngas ko kite. Mama, nimisa pardon. Oh, bon, le bosa beaucoup. Na ope na ye zora azo ya awa. Soki ya ye awa. Ngai donc la tona ote ko to na soki yebise ke na tiki musala. Le be tona akuna. Yebise na tiki musala. Après, des fois ya awa akoyoka nga. Makosa na be. Maman pardon, maman pardon.
Agora eu não sei se vou fazer como. Tá chorando por quê? Não sei se vou tirar a gravidez. Não sei. Não vai tirar. O que vai acontecer comigo? Vai nascer. Nzambe tozala mbongo te bato oyo ifale bazwa mpenza kado ya kouta epa mama BBC. Mama! Quelle scène! Oh scène ndenge nini o nzambe na nga. Mais laisse tomber. Te grana yaya na ye nzambe na nga. Suka nango bakoti na portugais. Oh, nazangi maloba. Maman étoile olobi po nini bokoti na carré na nga. Est-ce que mokili koyeba ke non ngai na yebaki makambo? Top ekuna déjà benga na ngai. Ah na minute obopesi susu top matière. Po aseka ngai bien. Ase moke na nga. Patient. Bosi boyebi ke non mobali wana nde azemisi ozobima na ye me bozo tikanga na ke kolambela ka ye kuna. Maman étoile. Yo kasiko tonalité azoloba. Maman étoile, qui es-tu? Qui es-tu, maman étoile? Albia ko limbisaka bana te. Bino bo misana ko sala mabe, ape boya ko senga batu pardon. Muta limbisaka muna muta bosa na nzambe. Yaya wana tuti bordir. Et c'est vrai, hein? C'est vrai. O sali mabe pozo ko senga pardon. Yaya utalimbisaka epe abosaneza nzambe utamokili jamais alimbisa jamais abosana. Franchement tableau oyo ya bana mibale oyo ya baportugais oyo bana angola oyo batape fort ok mpe kuna epa nikita so na Miriam. Oh bela mama bolimbisa mongongo sepeli te oza na esengo na ngai. Okotikalaka jamais kosepela komona nga na pasi mama étoile parce que na elongi na bana ikotanga nyonso eleka na ndako na nga so natali yo boye tana so yebisa yo Papa, si audience eleka na ndako na yo consolation na ndako na nga te. Papa te consolation na ngeza ndako na te. Mais est-ce que ce qui peut faire kata eza mwana est-ce que il faut que memela ngo ndenge omemeli yango boye eke mabe mama nga na boti mwana nga na âge ya tout grand ndenge aza na ngwana akende kozala mwasi no ya mibali akotikala jamais kozala mwasi na ngai ya mibali. Papa po nga na mama bolimbisi oyebi ke ozokisi nga limbisa ano nga nayebi mama na banzi ntina yaka awa omonaka koseka na ngai na douceur na nga me naka mpe matata papa nazomona naka matata naoki kolinga te responsable lokola yo okotela ndako na nga na fenêtre. Papa, est-ce que soki komi na mato ya nani Lydia, est-ce ako comprendre que yo moko muto bandaki makambo wana to akoyeba ke nga mo pe na sali je wana? Est-ce que yebi ke nga muto na yebisa Lydia ke moi sino komo na ye nani Padiro? Est-ce que yebi yango? Ngai muto na yebisa moi sino ke oza na moi sino komo na ye Padiro. Sala niveau nga na livrer moi nanga. Pe na yoka moi sino koloba ke makile ekotanga. Na vanja wa bazo makile ekotanga makile anani ya mwana nga. Pe nazo continuer ko sala. Pourquoi vraiment la responsable le pourquoi comme na baka modèle wana? Pourquoi? Maman. Papa, pourquoi? Mama étoile. Bukana no moi. Si ko responsable le kola yo na lobani au santé. Ndenge mona jeune garçon à 20 ans à 25 ans. Papa. Siko makambo nyonso ndenge eza boye nayebi te siko solution nini ozwi ya suka solution neti ya suka mpo nga naza na assurance ya mwana nga mpo ngai moko nayoka na matoi na nga 2 fois ndenge mwasi no azoloba ke akosala mabe akotangisa makila siko makila ngo bakotangisa wana ya mwana nga tosali ndeni tosala boye soki opesa ngai nzela parce que Lydia azalaka so mwasi na ngai te mwana na yo nde akokonte nazala na ye zangi nasala ndenge bino kolingaka bosala na famille na bino na honore
na bala ye coutumier civil tina sala yango na miso ya bato parce que mama natikalaki na mwa ntango moke ta mosusu na kongo koya na balabala na kufi mais koya na yo na kati ya ndako oyo mpo na nga ezali pamboli mwana na yo asala na ndako na ngai aya kosala te ngai mpe te natindaki aya awa mais yo sepelaki aya koremplace yo na mokolo moko kaka vi na nga échange nakolekisa eloko wana te luka esika mama bametwale naza aventure te so olingi nasala yango lelo nasala yango lobi pesanga ka accès nasala yango papa nazozela osala ndenge mobali asalaka sino te okoyeba te ke mama abamioki biso papa mbote papa ondima te okomprendre te ke ngoba bambote moko mibale ekeseni ndenge nake boye naozelo en tout cas nake na ndako yango oyo ozwa wana na vandi naozelo mpo na mwana nga. Alors, ce qu'on a dit, maman étoile, on comprendre que non. Il y a peu sinae, mobile a se présenter à balayer moi l'année qui toko from day peut-être ne toko yoka ba idée ou ba opesana. Il y a que non pour Lydia aye bali solo te mais Lydia nangambunae a samoni déjà des fêtes. Lydia nangambunae a samoni déjà des fêtes ya koloba que non libala nae kufi. Tala siko la dona conseil zo pesa tala la dona olingo boa ki sa tala la dona tala siko conseil ya tango indeli muninga. Tala siko conseil yo il fallait respecter ka mobali na yo ba respecter ka mobali ndeni tango bane ko kene komela vraiment bo mona ba camarade oh ba lo barake non moi si moko femme insensée a renversaka ndako nena ba propre menae yango wana sko nani o azui mobali na ye mwana ya muto musala mwana ya muto musala ya filme oyo etei tokena ngambo ya Myriam tokena ngambo ya couple ya tonton Patrick na mama Christelle omona ke non majorité ya basi bazo boa kaka bana siko eloko nga siko na omona moni louche eza Kenny Aziz atango atali photo bi amuto c'est comme si na yebiye. Mais lorsque bazo se changer wana bon peut-être peut-être que non bana pe ba yo kate mais Myriam a tapé fort parce que a pesi penza a kotaki malili a leli elekeliye Nikita pe yoka siko question maman yebisanga déjà maman na ngana mi yebelaka de ayi si maman Christelle yebisanga déjà nga pena mi yebelaka déjà maman na nga za wapi na yebaka déjà parce que eloko elekiawa 6p tala Christelle hein asutuki moi na tuni maman na yebisanga parce que eloko yo secret bobomba ki oyo c'est que ngali sou naza pe sur na binote il fallait que yebisa biso dès les bas âges parce que ce qui va yebisa bango te bazaki na dès les bas âges wana mbele Nikita alingaki a considérer alinga banda kokoko alinga considérer Myriam te alinga zatan ba okola zo bwa kela alinga za na affection ya Myriam te Nikita yango il fallait ka ba bomba ye vrai ou faux beaucoup benanga na commentaire beaucoup benanga na commentaire parce que ceux qui va yebisa bango dès les bas âges Nikita alinga za na affection ya Myriam te yeah mokili te hein mokili te hein mokili banga sambela ta siko ton Patrick elongi ninga sa tiango kuna bon
l'essentiel eza ke no baza na ba papier nyonso basi ba ke na cote ba komisi makambo nyonso ba komisi ba nini basi bazwi mwana aza na ba papier aza na kombo na bango tango azwaka mama na ya mapa ba ke kuna c'est parce que alingaka témoin mama wana ke ne ko relater nyonso et ko nani cote et ko makambo nyonso et bango bazwa mwana ezaki te ke no ba ke ne ko porter plainte soki pende ni ba ke ne ko changer pe l'état à reconnaître que nous mwana aza mwana bango, c'est-à-dire que non Kenny ningi azana Aziza, elle est perdante toute sa vie, loba peut-être mwana tant sous tant kokola plus tard azu peut-être mobile ya affection de likambwe et loko ba bengi affection ya tika obwaka penga elobi ata Myriam. Donc il fallait qu'elle soit avortée kasinga. Ma belle, baso babwa kakabana. Obombi zemino pendant 9 mois maman. 9 mois. Poni ataka inotango zaki atana 1 mois 2 mois au teti yango. Hein? Toto lobani ni nzambilanga. Nzamba limbisa. Pour le mieux à faire ezaki ya ke no zemizana no muke au teti yango sa iso pene yango. Yo bateli zemino 9 mois. Omoni penza nyonso ya 9 mois. Et le quoi peut même que bimi au moni yango penza boy et après que ko sundola ya o penza ta kindo ki penza kindo ki na simanango. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Tous à la brancher lobby peut-être au 14e tout à non misel biso affiche à mususuke, c'est-à-dire tous à na film oyo to e ba sonango. Je vous aime bien, bisous, bye. Bana Poto, ceci est pour vous. Souhaiteriez-vous passer des vacances à Kinshasa? Êtes-vous désireux de séjourner dans un environnement exceptionnel, réunissant un confort incroyable et respectueux des normes sanitaires? Voici pour vous les appartements IESD. Situés dans la commune de Lemba, quartier Salongo, sur route Bypass au numéro 18 837, près de la station Fina, vous trouverez des appartements de qualité avec des chambres classe, une cuisine américaine équipée, un salon accueillant, sans oublier de l'air conditionné. Tout cela, tenez-vous bien, à un prix défiant toute concurrence. Pour toute location, un pourcentage sera versé à une œuvre caritative. Vous pourrez ainsi aider une personne dans le besoin. Contactez-nous au 0032 48 58 37 003. Important à savoir, durant tout votre séjour, vous n'aurez pas des problèmes d'eau, d'électricité et vous aurez accès à des chaînes câblées ainsi qu'à un Wi-Fi en permanence. Les appartements de l'ONG IESD, la qualité de l'Europe en RDC. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.